etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondisama na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise etondisamaka na nkembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na la mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini bakangami bamona loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga osalaka ndenge nini bakangami bamona loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kundolonga Yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire, yours amor sanctuaire, okokani na moto te, Yahweh, yobonga na bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo na bonzambe na yo yobonga yobonga Yesu yobonga Yesu yobonga otisanga lelo na bozindo haleluya otisa batei na bozindo haleluya bisika pete lwazo kimbisi na bozindo Hey, yokokani na moto te.
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Très grande cérémonie. Pendant le Kumunankulu, Boya et Belé, souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour nous dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga kangana kombo, Aebi Mozindo ya Motema. Surtout Bavandi na Helsinki, surtout le Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. Dans l'église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous Panza Sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon fou de pauvreté, où il y a des bébés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, Zambe a pambola biso, Zamba pambola oyo mtozwi tan ya kokota deja, Zamba pambola oyo mtozalaki wana deja pembeni, Nzambe a bakisela yo ya mingi, na sepeli komona yo, na sepeli komona biso nyonso tokoti avant tout obanda na prière. Comme d'habitude, neto lobaka, esika yo zali pe bondela, Nzambe azana yo. Seigneur to pamboli yo to pesi yo merci poza malamu, to tiki moma ona maboko na yo. Molimo mosanto kamba biso de début jusqu'à la fin. Ya moini ezala mosika na biso ya bandoki ya ba magicien, ezala mosika na biso to neutraliser ba force na bango au nom puissant de Jésus-Christ. To beleli Saint-Esprit, que Saint-Esprit a dominé katina biso. Ainsi dit l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo, ndeko yo koti kola mona yo, abakisela ya mingi. Tozana programme ya Jésus-Christ notre médecin. O ngana oto ebi malamu. Toleka chaque vendredi, programme na biso Jésus-Christ notre médecin. Nzamba pambolo ce côté partager message pour na bandeko bazui retard ya kokota partager message ndeto batang ozo partager message kolo azo mona yo Nzamba pambola bandeko nyoso bazolanda biso be bien aimé na biso partout bozali kolo mona bino tozana tema lelo sous tema lelo ezali
l'efficacité de la prière. Bien-aimé, mikolo yo na zela na molimo mosantu selon l'homme de Dieu, Nzamba révéla qui est au parler sur la prière. Donc grand thème na biso ezali tokoloba mingi pour la prière. Makamotali mabondeli. Siko awa to bandana ba sous-thème selon de molimo mosantu abandako sunga biso. De toloba ki ketoza na 40 jours ya jeûne. 40 jours à jeûne, Nzambe soka lobi likamune ayebi pona nini. Tangu Nzamba zo bato bondela ayebi pona nini na lobi to bondela. Alors 40 jours wana toto mona bilili otozala na jeûne et prière. Nde tobi bandeko baza musika bako tinda ba requête na moto ko bondela pona bino. Ce qui est na programme moko botoko sinale bino emsu boko ko taper na manzala na ba Skype, banzala na ba programme suso tozana na internet. Alors le 8 décembre, eza rendez-vous na biso au jour wapi toko sala jour na biso ya célébration toko kumisa Nzambe toko adorer Nzambe na ba frère na biso nde tomoni wana to komona ba frère Thomas évangéliste Thomas et puis frère Mbuta na bande comme susa na kati ya Suède otoza na bango ensemble na yo nanga etozangisa te pona journée wana. Nzamba mona yo lola efuta yo bien aimé na lobi thème na nango lelo yango wana l'efficacité de la prière nguya ya libondeli toza mikolo ba décembre tozo koma ezaba mikolo Satan sepelaka na bana Nzambe te plein ya Satan zaka toujours mabe plein ya soko moni Nzambe moko zo bake ba projet Nzambe za malamu mais ya Satan zaka mabe pona biso. Na lobaki jour wana vendredi passé na lobaki yango que tala makambo o Satan zo préparer pour na yo na ngato ebité azo préparer un sou ba makambo mabe po ye akansaka loka malamu te kaka makambo mabe po na biso siko yo nangai foto za mayele koleka ye toza bato ma bondeli na tango oyo toza na présence en Nzambe po tolonga Satan tokoza musika ya Nzambe te faut toza na présence en Nzambe faut to bondela toza déjà to sala déjà to préparer 2019 to préparer futur to préparer eloko moko boye ya malamu po na yo nanga to tikila Satan tante. Donc le to komona nguya ya libondeli naza na Marc tokozwa moi ba verset biblique pe moi ebele. Nazana Marc, Marc chapitre 7, verset 24 à 30. Ou plutôt, maman, oh, moi, nazaki malade. Maman, oh, tout le monde a ngouya ya prière nenge salaka. Maman, oh, yo, moi, nazaki malade. Moi, si moko, oh, yo, azaki ma yele. Aleka ki Satan na maele. Nde basi ya mwana, yo, so landanga na poko na lelo eza yo, na ebi keza yo. Papa oza na poka na ebi keza yo ane oyo foto leka Satan na maele mosi wa mona ki ba situation na kati ya ndako ne ezo marché te amona ki likambo ezo simba te amoni ke Satan a touché mwana na ye amoni ke mwana oyo azana ba démon esprit mabeza kati na ye elo ni mosi wa salaki bila lobi ake kokutana na Jésus ake kokutana na Jésus asingi Jésus abondeli Jésus pour na mwana nae ba situation zaki koleka na ona ndako ezelaki malamu te mais moi so akangaki monoko te abondeli Jésus pour na mwana nae abi Seigneur Zambe Yesu est-ce que okoki koya kosunga mwana na ngai okoki koya ko chasser ba démon na nzoto ya mwana na ngai. Jésus a répondu à lobi ba pesa kabiloko ya bana epai na bambwate tala réponse wana mais moi si o alemba ki prière te alemba ko singa pa Jésus te yom tozo bonde lozo mona ba résultat te zo lemba ko lemba te aussi longtemps que zana présence en Nzambe bondela Nzamba ko sala. Voilà pourquoi tu osala 40 jours même le avant aussi ça na bondela pona 40 jours tango zo bondela Nzamba ko sala tango zo bondela Nzamba ko yoka tango zo bondela Nzamba ko pesa yo nguya ya prière puis même moi c'est oyo alobi yo sebisi na koki ko sabilo kabana na pesa pa na bambwate mais moi c'est oyo atika kité
alobi ata bambwa donc déjà azaki déjà place en bois andimi déjà kozana place wana abi ata bambwa ba bénéficiaka ata ba miette ya muke oyo ekoyaka na se na mesa Yesu atali mwasi alobi non oza mayele atali mwasi alobi te na comprendre oza penza muto olandaka ngai oza vraiment na besoin nga na sala quelque chose Yesu alobi kaka na maloba wana yo lobi wana ndenge yo lobi maloba wana kende kondima na yo ekosunga yo eke mwana na yo abikisama bina na mwana mwasi abikisamaki pona nini ba demo batika ki pourtant mwana mwasi azongi na kati na ndako ne mama oyo mwasi moko mayele tanga azongi na ndako ne akuti mwana ya kobika ba demo batikiye na nini na ebiselo komoko na yebi demo ni na kangi yo te na yebi système nini diabolique nini te ba kangi yo mais na lingi na ebisa ok prière ekokangola yo prière eza na nguya mwana oyo maladi azaki nango ba demo basimbaki ye azaki na ba esprit impure toyebi te soki azwilaki yango wapi soki azwilaki yango na bitambo natamba na ba porte d'entrée soki azwilaki yango na nzela ya mibali soki azwilaki yango na nzela ya koyiba soki azwilaki ba demo mpe balokaki ye toyebi te mais toyebi ke mama na ye ayeko comprendre ke mwana azaki na situation moko ya pasi mais aki kosenga epai na Jésus beneme tango zolanda ngai peut-être oyebi bandeko bana situation pasi bazo kokobondela te nde na baki biso tokobondela yo peut-être ozo kokobondela na yo okokoka no kobondela mais emso ezala bandeko mosusu oyebi ke bayebi kobondela te aza na malade aza na kati hôpital azoko kokakuti kotelema matin peut-être oyebi bandeko mosusu bazo souffrir peut-être oyebi bandeko mosusu baza faible na kondima mais prière na yo ekosala ke bandeko wana babikisama alléluia nzamba pambole siko zali nzamba kanisela yo parce que nayebi ke lelo eza journée na yo eza journée tokobondela nzamba kosala bikamwa na vie na yo prière na yo ya pokwa na lelo nzamba kosala prière na poko na lelo nzamba ko délivrer batu prière na poko na lelo nzamba ko bikisa ekipa kite faute zaki anani Yesu pa tuna kite moso toyebi pelika mumona na te asala koma na niveau wana ba demo ba kota ki pourquoi ba atira ki porte d'entrée toyebi te mais na yebe loko moko tangu mama na telemaki mwana bikisamaki ndengo telemi mwana nazo bikisama ndengo telemi mobali nazo bikisama ndengo telemi pona prière libota nazo bikisama ndengo telemi pona prière vie nazo changer ndengo telemi pona prière yomoko zo bikisama ndengo telemi pona prière ba porte zo fungwama ndengo telemi pona prière nzamba zo sala hallelujah. Alléluia. Toyebi te faute ezalaki ya nani. Na ina ebiselo komoko awa ata soki mwana naza na faute. Siko tosolo ba mama o akekolela. Toyebi te système ba demo ba kotaki na bi porte d'entrée toyebi te na fungolaki mais ba demo ba kotaki azaki na esprit impur. Oyebi esprit impur wana ekotinda sa na ba makambo bele. Lelo za na bana msusu baza na esprit wana. Ezotinda sa ansuba makambo mabe onza mazo sepa na ngote mususu zo comprendre te esprit impur evandisi mwana azo bouger te mususu zo comprendre te esprit impur evandisi ezo trouver mobali na yo ezo trouver mwasi na yo ezo trouver vie na bino mais yoka ana nina loba ata mwana nazaki na faute ata faute mwana nasala ki faute boko ya likambo moko boye à cause peut-être ya mobulu na ye azwaki malade à cause peut-être ya ko tambola ya ko senga sibablo comme abe azana prison à cause peut-être ya ko zanga koyoka libala na ye moko ekufa menga na ye ko talisa yo eloko mosusu ke ba prière na yo ekobikisa ye ata na koza kindumba azwaki malade menga na yo to bondela nzamba ko sale grâce ata zaki faute na ye nzamba ko bikisa ye ata zaki faute na ye ke abomi libala na ye moko nzamba ko zongisa ngo ata zaki faute na ye ke musala ana
abebisa ngo moko na prière na yo na ngai nzamba koyoka Yesu atunaki mwasi oyo te alobi na ete ke mama mwana ngo bademo bakotaki ndenge nini basalaki ndenge nini te mwasi wana atelemeli Jésus alobi nga ndenge eza bokokata likambo na nga mwana na nga sengeli abika bayebaki susu te likambo nini ezao leka pa mwana abikaka bademo batunisi esprit impure eutaki wape kotaki ndenge nini esprit impure elataki ye mais mwasi wana atelemi haleluya alobi Jésus sala eloko moko mpona mwana nga lelo na pokwa lelo na nina ebisa yo Yesu akosala eloko moko na libota na yo Yesu akosala eloko moko mpona yo Yesu akosala eloko moko mpona famille na yo même pendant 40 jours otokozala Jésus Christ akosala makambo minene mpona libota na yo haleluya aza nzambe bien-aimé aza nzambe oyo a changé te aza capable ya ko délivrer yo aza capable ya ko changer situation na yo ba demo o ba simba ki mwana oyo bango moko ba longwa ki parce que puissance à Jésus ezalaki wana tangu Jésus déjà sotala déjà espérer se komaki déjà parce que maman na ezalaki wana asengi prière yango tokobondela yango zomona Yesu alobi tango bato bazokolela basi bazokolela bazomitungisama Yesu alobi tala bolela lela pona ngai te mais bolela pona bino moko pe bana na bino yango boni mama azaki na révélation ko mona kabite fona lela pona mwana na ngai parce que mwana oyo soki na lelite na bondeli pa Yesu te akobika te bena me mama oyo koki to bondela pona ba famille na biso Mose na nzambe apesi révélation ya prière nzambe a révélé to bondela nzambe talisi ye 40 jours yango na ngana autant tokokuta na tokobondela nzambe akosala asa mwana moto te akosala akoyoka biso asa nzambe bien-aimé nzambe yokaka ba prière ya ba juste nzambe ayokaka pe asalaka eloni ezotungisa yo bademo basimbi libota malade simbi na nzoto esprit impire ezotungisa yo na buto lalaka te bademo bazotungisa yo bazotungisa bana no bazotungisa musala na yo blocage kote na famille na yo mais to bondela to prier Jésus Christ asa capable ya kosala eloko moko te impossible na miso na nzambe nyonso eza possible tango yo nanga topoye tokomona nguya na nzambe haleluya aza nzambe bien-aimé lelo nalingi natalisa yo meme sikozali soki ozo sentir ke okokaka kobondela te benga basai na nzambe tokobondela mpona yo natalisa yo moto moko na kati bato moko na kati ya Biblia Marie na Marthe bazalaki na ndeko na bango babengi Lazare Lazare azalaki na situation moko ya pasi Lazare azalaki mutu azalaki malade même Lazare tanga azalaki malade Lazare asengaki ba prière te mais bandeko na ye balalaki te donc ndenge oza parents esika ozali wana ndeko ozoyokanga oyebi bandeko mosusu baza na basituation moko ya pasi oyebi famille moko bakoka kobondela te bayebi kobondela te oyebi mosusu nde na bi bato moko baza na situation moko ya maladie oyebi mosusu mutu aza mwana moke azokokobondela te mais prière na yo ekosala grâce epai na ye prière na yo ekodélivre ye prière na yo ekochange vie na ye Marie na Marthe nde nalobi wana Lazare azalaki malade mpe ekokufa Lazare situation azalaki nango akoki kobondela ye moko te mais bandeko na ye batelemi bien-aimé telema mpona libota na yo totelema tobondela te distraction eza lisusu te Satan sotelema mpona kodétruire bavi na biso ngana o totelema mpona tobondela Marie na Marthe babondelaki basengi Jésus awa na Jean chapitre 11 1 à 3 okokotanga no petit na 43 mpona okende nango bongo bakendaki kosenga pa ya Jésus mpo bayaki komona ke Lazare esi akomi na suka okoka te Lazare esi akufi Lazare biso efo totelema tobondela tosenga pa ya Jésus Jésus aya abikisa ye
Baki pa Yesu babi Jésus. Ndeko na biso aza kokufa. Wapi yo Yesu? Yesu atela babi botie place nini? Botiki esika nini? Ba memi Jésus. Bakela kisa place batiaki Lazare. Place bakundaki Lazare. Alors Lazare a kufa kesaki déjà 4 jours. Mais Jésus-Christ de Nazareth, Oyaza Nzambe, a telemi, alobi Lazare, sors, Lazare, sors, bien-aimé. Naebelo koza kokufa pa na ote. Mais nabi ke na nzela na prière. Affaire na yo, ba faire na ezaki akokufa. Eko telema. Bana no bazaki akokufa. Na molimo bako bika. Malade ezwaki yo. Eko sila. Ba problème ezotungisa yo. Eko tika yo. Ba démon bako tika yo. Malédiction eko tika yo au nom de Jésus. Alléluia. Ba faire o ezaki akola na lobi wana ezo lamuka ezo sekwa. Lazare a lamuka qui na prière. Jésus a télé m'a dit Père, je te rends grâce. A bonde le pas na Nzambe. OK, Marina na Marthe ba ebaki ke esengeli Jésus akita. Esengeli Jésus akoma na terrain pour na solution na bango. Alléluia. Bien aimé, peut-être aux awa. Libala neza déjà ya kukufa. Moto ya libala eza lisusu te. 40 jours toza tokobonde ya libala ne kozwa vie. Bana no bazaki na vie te bakozwa vie. O bazaka misala te bakozwa misala. O libala no nge kufa eko vivre eko sekwa au nom de Jésus. Place nini Satan simbi. Place nini Satan zole lisayo. Eloko nino Satan simbi. Ah, oh non, so Satan simbi. Lelo na eko longa loboko Satan. Satan longa loboko no au nom de Jésus. Satan longa loboko no ba famille batu au nom de Jésus. O zaki a blocage na longo longo na kombo na Yesu. Zala libre au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé kati na kolo. Lazare sekui na la prière. Marina Marthe ba yeba kike esengeli ba senge pa na Jésus. Et ce n'est pas l'anda Jésus. Parce que Bible est na mukana na Jacques. Yoka. Na mukana na Jacques chapitre 5 verset 14 à 16. Bible zoloba. Soki mutomoko parmi biso aza malade ba benga ba ancien église ba bon de la ponaye na ko pakole mafuta moto ana kobika. Car la prière est juste et ça a grande efficacité. Prière ya juste on a thème na biso ya lelo yango wana. Thème na biso ezali l'efficacité de la prière. Prière ya juste ezananguya. Marina Marthe baki ko comprendre que biso moko tokokoka te. Biso moko tokoyeba te. Biso moko ka oza impossible na miso na biso. Meto luka juste moko. Ayako bonde la po na biso. Ayako bonde la po na famille na biso. Po Marina Marthe bazaki pe na kimia te. Marina Marthe bazaki pe na sengote. Bazaki na souci. Babande kolela. Ma mise bande kotanga bango. Metango baki ko comprendre que Bible zotali sa biso awa. Oh to luka juste. Oyako bonde la po na kana biso. Bien aimé citation na yo soko yebi ko bonde la te soko ka ko bonde la te toza awa basali na Nzambe o ba ko prier pour na yo pa Bible lobi na biso prière ya juste car la prière ya juste ezana une grande efficacité ou ezana capacité ya ko tombola ba montagne ou ezana capacité ya ko longola esprit de mort ezana capacité ya ko fongola ba porte ezana capacité ya ko changer vie na yo atika vie na yo za la changer au nom de Jésus vie na yo za la changer na kombo na Yesu. Alléluia. Baso basaki na révélation. Balobite. Biso te ko comprendre que to luka Jésus. Car Jésus a juste. Ce qui a bondeli. C'est un homme de Dieu. Ce qui a bondeli. Biso Lazare akobiki sama.
ce qui a bondeli Lazare à cause quoi car prière il y a juste et ça ma puissance car prière il y a juste et ça ma force car prière il y a juste et que faut la porte malgré 4 jours azolumba solo abene mena ebite likamono MC comme na niveau nini 10 ans 5 ans 3 ans zobotate etalié souté balobi 4 jours azolumba solo mais yesu qui pas qui était abibo tieye wapi alléluia kana yoza wapi oh yesu atali abibo tie Lazare wapi bien même Marie na Marthe bazaki na bana miso quand prière il y a injuste et ça na capacité ya kolongola yo mai na miso ya kopangusa yo bien aimé mai na miso ya kolongola yo yango situation na yo nyoso wana ya mabe ya maladie situation na yo nyoso wana ya mabe ya bapasi ya pauvreté et ça si là au nom de Jésus biso asali na nzambe tokobondela mpo na yo Bible lobi si quelqu'un parmi vous est-il malade qu'ils appellent abenga bancien alléluia yo mtu aza na difficulté yo mtu aza na basusi yo mtu aza na problème yo mtu azolala te bademo bazotungisa eza maladie yo mtu azolala te maya miso ekoma kotanga yo l'air nyonso eza maladie yo mtu azolala te bamari de nuit bafemme de nuit bazotungisa yo eza maladie yo mtu azolala te oza na kimia te ozomona batu neti bazoya kozwa na butu bazomema yo lokola cheval eza maladie yo mutu poza na maladie ya nzoto ozomona kozoko kobota te douleur na nzoto nyonso wana prière juste eza na makasi eza na nguya ya kobikisa yo ya kolongola bademon ya kochasse bademon Bible ezotalisa biso mwasi oyo bien aimé mama oyo ayaki comprendre que prière peut juste comme Jésus eza na efficacité ya kobengana ba esprit impur ezaki na kati ya nzoto na ye yango akende koluka ndenge verset oyo lobi ake koluka ba ancien ake luka juste comme Jésus abinga na kokobondela te c'est impossible pour nangai to meki tozokoka te mais Jésus oza juste soki obondeli prière na yo na kondima na yo esalika Marie na Marthe bamona kango impossible ba juif pembeni na bango bamona kango impossible haleluya batu babandi kolela Marie na Marthe baleli ba juif baleli bango nyonso bamona kango impossible mais tango baye ko se souvenir balobi prière ya juste prière ya ancien Jésus prière ya juste ezana efficacité to luka juste wana to luka Jésus wana tango akobondola mai na biso miso ekekangama bien aimé yo mutoleli na ebelo ko leli siote mais na ebelo ko moko atozo kokobondola te ato ebi kobondola te luka biso tokobondela pona yo bai na miso na yo Yesu akokausango Yesu akosisango haleluya 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 Yesu akosisango akausaki mai misu ya ba juif akausi mai misu ya ba camarade ya Lazare akausi mai misu ya Marthe na Marie mai misu sili parce que ba ki ko comprendre que bango ba koka ete ba koma ki na suka na ko yebisa mutu moko akomi na suka na ko sona mutu alembi na ko sona mutu azomona mwana na yazo pesa trouble azomona mwana vandi handicapé azolela na ko sona mutu moko azomona ke matrice dezo produire le côté na ko expliquer mutu moko azomona ke mutu na yezo simba susu te na ko kutana na ko sona mutu azomona ke azolala susu bien te na lingi na yebisa yo ke prière otokobondela eza na grande efficacité ya ko changer vie na yo ya ko changer ndako na yo
ya ko changer comportement mobile no motema makasi wana nzambe za capable ya ko lembisa ngo ya ko changer situation ya ndako na yo ya ko pesa yo sengo ya ko pesa yo kimia ya ko longola yo na malédiction ko kotisa na bénédiction prière o biso to ko sala nzambe akosala nzambe akoyoka nzambe akopesa nzambe akobikisa nzambe akopambola. Alléluia. Et loko moko te impossible na miso na nzambe. Yesu atalaki bango alobi na miso na bino ndenge mokanda ezokoloba na mokanda na Matthieu chapitre 19 verset 26 alobi na miso na bino ezali impossible mais na miso nzambe eza possible. Ngana yebi nzambe wana Seigneur Zambé, je te rends grâce. Abondele pa ina Zambé. Lazare sekwaki. Bien-aimé, oye kufina libota na yo. Esekwa na kombo na Yesu. Oye beba ki esekwa. Oye bunga ki monana. Au nom de Jésus. Yesu loboko ne kota déjà. Ata maladi o ba médecin na ba monite meza na kati ya nzoto na ona kawusi yango na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bah qui qu'on comprendre. Bah le dit non. Et ça na mutu moko. Oh ba bengi Jésus. Ancien wana. Juste wana. Ce qui a bondé pour na biso. Toko biki sama. Ce qui a bondé pour na mona ya bon frère na biso Lazare. Lazare ko c'est quoi? To luka Jésus. Biso mitema e ko biki sama. Parce que biso na miso na biso eza impossible. Mais juste wana prière na ye eza na efficacité. Eza na nguya. Wapi yo Jésus? Alléluia. Jésus est liboso na bango. Jésus toza na besoin na yo car Lazare aza déjà kuna. Bien-aimé, likambo na yo nazo répéter. Na yebi situation ndako na ote edenga na mateya. Lazare akufa kesalaki 4 jours. Azo pesa solo. Peut-être likambo ne comme pesa solo. Bato se ba mono balobi oyo. To baya ye. Bato se ba mono ba bia vine zakaka ndenge moko. Okomi na suka. Olembi. Obi pesa kokende te. Obondeli peut-être na marque nozo mona ezo simba te. Okomi komona impossible. Mais ngana eko ebisa yo. Na mukanda na Matthieu 19 balobi verset 6. Oyo eza impossible. Na miso na bato. Na miso na Nzambe eza possible. Nyonso eza possible. Nini ezo tungisa yo? Nini ezo lelisa yo? Nalingi na ebisa yo. Ndenge nazo ko continuer koloba. Ato ebi ko bondela te. Ata peut-être oza na situation moko ya passe. Mais ngana lingi na ebisa yo. Pesa requête na yo. Tinda requête na yo. Toza awa po na yo. Nzambe o tozo ko bondela. Ako délivrer yo. Ako bikisa yo. Ako sunga bana na yo. Kana yo eza wapi? Situation ezap. Balobi Lazare tant balakisa kiye bake komema eti place bakunda kiye bande konae bake ipo bazaki na bomo bazaki na courage babi Yesu totie awa nalingi na pokwa lelo bien-aimé ole bisangai situation ezap molimo mo santo Nzambe azomona yebisa Nzambe situation ezap. Situation na peut-être moi naza na prison. Mobali aza na prison. Papa na yo mama na baza na prison. Lakisa Jésus prison wana na kombo nango. O eza impossible na miso na yo. Na miso na Nzambe eza possible. Marie na Marthe bamona ki kezaki impossible. Mais basali système ya Jacques, ya mukanda na Jacques. Toke ne koluka injuste. Car la prière ya juste eza na nguya.
Bien aimé ko bosana te. Ba Pierre bazaki na prison. Ban Thomas kombete balekaki na prison. Mais na nzela na prière. Ba Paul na Silas na prison. Mais na nzela na prière. Ba porte bukanaki. Na nzela na prière. Ba bimaki. Ceux qui situation eza na prison. Ceux qui kana yo eza na prison. Ozo kokasuko bonde la te olembi. Yebake na nzela na prière. Nzamba za capable ya ko changer kawana. Na kombo na Yesu. Même si on a nango na prison, za na kondima que ndenge na bandi ko prophétiser, Zamba za capable ya kokutana na yo. Na lobaki yango avant le 31 décembre. Batu ba komona loboko na Nzambe. Lelo nzela tango nazoya comme d'habitude. Tina tongo tango na lamuki, ba na Nzambe bazo benga ngai pona ko tato la grandeur en Nzambe. Maman lobaki avant le 31 décembre. Non to comme le 31 décembre te batu si bandi komona miracle. Bien aimé na lingi na yebisa yo. Prière ya juste eza na nguya. Ya ko tombola ba montagne, ya ko longola ba montagne, ya ko déplacer ba montagne. Prière ya juste eza na nguya yo ndima kaka. Parce que basi otozo na kati ya Bible. Ba yaki na doute te. Mama otomoni ayaki na doute te devant Jésus. Ayaki penze pa na Yesu posa alikam. Alors Jésus ngana kokite. Mwana na tiki kuna za malade. Mwana na tiki kuna zo kokate. Yesu sunganga nde na ote kolobande bandeliwana. Ata mwana no salaki ndumba azui malade ya sida. Azui malade soki ya ndenge nini. Foti ezaki aye makamno se foti mabe ezaki aye ayiba ki asali nini na na prison. Na yeko biso ke etali Yesu te. Me kolela na yo, ko bondela na yo, Yesu azo sala. Yesu azo sala, Yesu ako sala, Yesu ako yoka yo, Yesu ako konsole yo, Yesu ako longolo mai na miso, Yesu ako sunga yo, Yesu ako pesa bino kimia. Nanza na prière. Alléluia. Moi si atali, halobi. Na kokende wapi soke pa ina yote. Atabana. Bazoko lia. Soke kwei ba mietwana ba mbwa balia kango akangami na Jésus po yeba kike c'est injuste soke alobili kambo asenge pa ina papa zamba ko sala Yesu abisie l'esprit mabe kitiki libot etiki mwana na okende akuti ndenge Yesu asalaki bien na lingi na ebisayo nini ezotungisa yo. Alléluia. Nini ezotungisa yo. Eloko moko te eza impossible na miso na Nzambe. Eloko moko te lembani Nzambe kosala. Prière ya juste eza na nguya. Car la prière du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Et ça a force. Et ça a nguya. Yako bikisa. Yako changer ba vie. Yako bengana ba démon. Yako sekisa o lisusu. Ozo kokobonde la te. Oyebi ko bonde la te. Yaka to bonde la pona yo. Yaka to bonde la pona yo. Ata situation ozo mone lekio elekeli yo. Elekeli nde yo me lekeli Yesu te. Ane o nazo prophétiser makamno se lelisa yo ezotika o na kombo na Yesu. Makamno se nyoko na ezotika o na kombo na Yesu. Na yebi ba neni no souffrir na ngote situation. Yoko toza kokufa te peut-être oza na bomoi. Emso oza malade moza na bomoi. Ah Lazare azaki akokufa déjà. Bandeko bake babi Yesu 4 jours. Azakuna akomi déjà mutakolumba solo. Mais Yesu alobi Zambe alembani ne lokote. Nanzia na prière.
bayebaki ke ifaite azwa Yesu aya kobondela pona kawana. Alors Jésus tangayaki injuste, abondeli, asenge pa na papa, puissance à prière, ngouya ya prière, et c'est que si Lazare, année avant le 31 décembre, nazo koloba lokola mosakoli nankolo, lokola prophétesse na Nzambe, que on ne sa se confie na bassin na Nzambe, on pas ko luka Nzambe tozo koloba Yesu Christ na Bibele. Okomona bikamwa avant le 31 décembre Nzamba ko visiter yo avant le 31 décembre nous se kufa que zo c'est quoi au nom de Jésus libale kufa que zo zo vie ndoto ezaki maladie ezaki ya kobeba ata ba docteur balobaki okokufa ngana ko prophétiser na kombo na Yesu okokufa te. Ataba balobaki ke bakangi na maladie songolo ezana kisite ngana ko prophétiser que Jésus Christ notre médecin azobikisa Yesu kozali au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ataba longola ko na musala ozolela me pesa requête na yo Nzambe tozoko salela akozongisa na musala pe okozo musala malamu koleka wana au nom de Jésus. Car la prière ya juste eza na grande efficacité. Prière o tozoko bondela biso basali na Nzambe, car prière ya bancien, car prière ya basali na Nzambe eza na nguya. Eza na nguya. Hallelujah. Eza na nguya, nguya evandi na kati ya prière ya basantu. Nguya evandi na kati ya prière ba juste. Nguya evandi na kati ya prière ba sali na Nzambe. Tango bazoko bondela. Ata ba demango bazalaki ndenge nini? Bakotika yo, masumu ekotika yo. Nini ezo tungisa yo? Nini ezo nyokola yo bien-aimé? Alléluia Nzambe, alléluia. Ba Marina Marthe ba mona ke zaki difficile. Peut-être yo pozo mona kano eza difficile. Mais ngana yako biso kano eza facile na miso na Nzambe. Yo mto bana osaba makambuka na passe ozo comprendre te. Nyoso kaka bloqué. Mais na ko prophétiser na poko lelo. Facilité et landayo au nom de Jésus. Facilité bandako lando au nom de Jésus. Moto nyosa zoko ndima Yesu tozoko salela. Na terminer nazo baloko la servante dans Nzambe. Car prière nazo sala pe lelo. Ndenge nazo sakola. Ndenge na ko bondela. Eza na nguya. Eza na nguya. Lazare sort. Lazare abimi. Ane oyo. Esika batiaki yo. Esika bakundaki yo. Esika bakundaki misala na yo. Esika bakundaki bana na yo. Na ba démon na kindoki. Na ekolo bango comme servante dans Nzambe. O bima wana au nom de Jésus. O bima au nom de Jésus. Bo bima na kombo na Yesu. Bo bima au nom de Jésus. Alléluia. Nyonso ezalaki ya kokufa esekwa. Nyonso ezalaki ya kobeba. Bien-aimé, levez ce jour pour na yo ya bisakoli. Na lingi na talisa yo nguya ya prière. Prière eza na nguya. Tango tokobondela 40 jours oyo. Okomona nguya na Nzambe. Okomona loboko na Nzambe. Yo mutokoma nena so bana okomona nyonso eza impossible. C'est le système à Marina Marthe. Ba pesi requête ya na bango pa Yesu babi Yesu système to na passe na motema pour na Lazare akufi. Oza na passe na motema pour perdre musala. Pesa requête. To rebondela. Ça fait combien de jours au perdre ngo? Ça fait combien de temps au perdre ngo? Oza na passe na motema pour bakangi mobile non na prison. Pesa requête. To kobondela pour bakangi mwasi na na prison. Pesa requête. Oza na passe na motema pour moi na aza trouver na besprit mabe pesa requête to kobondela. Prière à juste eza na nguya ya kobikisa. Ozo kolelo comme na passe na motema tension maladie problème kimi eza te ba démon bazo tungisa yo moko. O lembi ozo baso nga bonde pesa requête.
tokobondela 40 jours tokobondela. Bible lobi a prière ya juste eza na nguya. Nguya ya ko guérir, nguya ya ko benga na ba démon, nguya ya ko bikisa tango tokobondela. Dieu tolingi prière te. Comprendre le message à l'éloque, Ozan a besoin de prière. Ngai pe nazan a besoin de prière. Ba pareil ya Lazare, ba sœur ya Lazare, ba zala ki na distraction te. Babi photo luka juste wana, photo luka mosali na nzambe. Yimta koko tia kimia na mitema na biso. Yimta koko bimisa Lazare esika vandi kuna na pasi. Lazare yemo kazaki na possibilité te na lobi, azaki na possibilité te. Mais bandeko ne ba telemi. Balobi biso tozangi kimia tozo lela lela. To luka juste wana. Asunga biso. Justement, quand ça a eu révélation à prière. Apôtre dit de l'Iken a eu révélation à ma prière. Moussa Nanzame moko ça a eu révélation à ma prière. O wapi biso ngai na yo tope saka ba requête na biso. Kenzamba lola afongola ba porte, afongola ba fenêtre. Ozaki akokangama na kombo na Yesu. Bien aimé na yebi blocage nini te kangiyo. Esika nini te zolelisa yo. Mais na lingi na talisa yo. Prière otoko sala. Pendant 40 jours oyo. Nzambe akosala obangolo. Nzambe akofongola ba porte. Alléluia. Tango bantoma bazalaki na prison. Ba porte ezaki akokangama. Nyonso fermé, ba vai na katikuna, mutako bimate, ba bloqué bango, ba tena ba chaîne, mais tango ba bondelaki. Prière juste. Hallelujah. Ezalaki na nguya, yako kwesa ba chaîne, yako fongola ba porte. Bena même tozo lala. Ozo lota ba kangao na ndako moko za lokwa noza na prison. Prière à poko na lelo. Eko bimbisa yo. Au nom de Jésus. Yo mtozo lala. Ozo mono na chaîne. Makamla ozo sale ozo simbate. Ezo kende libosote. Na eko yebisa yo. Prière à poko na lelo. Eko kata ba chaîne. Prière à 40 jours. Eko kata ba chaîne. Au nom de Jésus. Ba bondeli. Ba lele pa inankolo. Ba chaîne kei. Pierre ba église bondeli pona e ba santo ba bondeli. Porte fungwami. Yo muto somona vie zakaka ezo tourner place moko. Olingo avancer ozongi. Olingo avancer ozongi. Obsepelema muke ozongi na situation passe. Osuma musala olongwe. Olingo bota ozu mois 5 mois elongwe. Yeba ke prière autokozana pendant 40 jours. Zamba lola. Ako bimiso na situation wana. Ako longolo na vie wana. Ako changer vie na yo. Ako sunga yo. Alléluia. Asa nzambe. Na eko taliso na poko na lelo. Nguya ya prière. E fongola ka ba porte o ba demo bakangi. Nguya ya prière e sekwisaka. Nguya ya prière e pesaka kimia. Nguya ya prière e pesaka sengo. Nguya ya prière e longola ka mai na miso. Nguya ya prière e pesaka kimia. Nguya ya prière e bikisaka maladi. Nguya ya prière e longola ka ba demo. Nguya ya prière e kokiko transporter ma montagne. Et l'ongoli yango koto etiango kuna. Nguya ya prière. Prière ya juste pe. Tobo sanate. Prière abasai na nzambe za na nguya. Alléluia. Toko bonde langa nayo. Nde na lobaki. To bandi déjà prière.
to bandi déjà prière. Alléluia. To bandi déjà. Donc mes colonnes de tozote à kozangate. Parce que to bandi déjà prière. Ozo kota na ambiance on peut comprendre que et sengeli to bondela. Ato kufi si bien aimé. Ato zolela. To bondela nzamba ko fortifier. Ato komi na suka. Nzamba ko fortifier. Ape so makasi. Ako sunga yo. Ako pesa ba Marina Marthe makasi. Yesu tanga ya bondeli Marina Marthe ba moni Lazare sekui bazui makasi. Bazui force. Bazui sengo. Année oyo. Tito koma novembre. Peut-être leli mingi. Mais lelo na yeko yebisa yo. Yesu apesi o sengo. Yesu akopesi o sengo lelo. Yesu apesi o sengo. Torobondela Yesu apesi o sengo. To bandi déjà. Mikolo nyonso tozo banda Yesu akopesi o sengo. Yo bungise sengo kala Yesu apesi o sengo. Yo bakosela ko bakambo koma kolela lelo koma trouble ebite balatisa yo ke ozalaka ndoki balatisa ko ozalaka soki nani balatisa ka likamba lokuta likamba mabe Nzambe akokonsole yo akosunga yo. Na pourquoi lelo bien aimé yo ope ba demo bazo tungisa yo kaka lelo Nzambe azo sunga yo molimo na Nzambe azo kitela yo azo chasser azo benga na ba demo au nom de Jésus. Ba demo balati o balati ba no balati famino bazo tika ona kombo na Yesu. To bandi prière déjà. Chaque fois monsieur zoleka to bando yoka prédication o eke mema biso tina kati ya prière na biso ya 40 jours. Ya le 29 to bandi ngo lundi. Nini o ezo nyokola ona kati ya motema. Loba yango talisa biso ne batalisa ki Marie ndenge Marie talisa ki Jésus Marina Marthe que Lazare aza awa loba yango Marina Marthe balobi Yesu motema ezosala pasi likambo yango eza awa Yesu ake na place wana kaka aleli epai na papa abondeli Lazare asekwaki. Likambo na yo eza muke na misu na Nzambe. Yo nano kufite oza na bomoi. Nzambe akokosala ya mingi. Bible lobi o eza impossible aux hommes na misu ya bato. Na misu na Nzambe eza possible. Place yo suki Nzamba suki te. Place ozo lela lela. Place au komina suka. Place au makase silio. Ya Nzambe bandi. Na nzela na prière. Ndoko mona loboko na Nzambe. Na nzela na prière. Ndoko mona puissance. Na vie na yo. Parce que prière eza na nguya ya ko libérer. Prière eza na nguya ya ko changer vie na yo. Ya ko changer vie ya bana na yo. Ya ko changer ndaku na yo. Ozolanda ngai esiko zalo ozolandanga. Ato zolela nde na lobi atali kamonge leliso ata uti kokufisa. Prier Nzambe ko fortifier. Ato ozana ba douleur, ozana mbeto hôpital, okomi na suka. Docteur apesi ba date yo ane okosisa ngote. Ngana lobi na komo na Yesu okokoma na 2019 peut continuer ku vivre na kombo na Yesu. Kanyo soza nango ozo se présenter devant yo ozo mona ngo ke eza impossible na miso na yo ngana lingi na ebisa yo ke kawana oyo yebi wana onga na ebite me yo yebi yango kawana ozo mona ngo munene ozo mona ngo impossible autant ozo mona ngo lobi ka oyo ekomi na suka me na lingi na ebiso
na miso na nzambe eza possible ya ko vivre, eza possible ya ko sulango solution na nzela na prière nzambe aza capable ya ko pesa ngo solution. Tomoni awa Lazare akufaki mais tango Jésus abondeli ndekone basengi pa Jésus abondeli asekwi bongo pourquoi pas na nzela na prière auto ko sala pendant 40 jours nzamba sala te nzamba ko sala parce que Bible lobi car prière ya juste a une grande efficacité. Nguya ezali nguya na nzamba akokitisa nguya ezali na kati ya prière o ezobangisa wana tango nguya na nzambe kokita okozula ngo solution okozula ngo délivrance okozula ngo lobiko okozula ngo kimia situation eza nini edenga na mateya ya mwasi ya kimio mobala kimio nyonso wana yebisa biso tokosenga nzamba lola situation eza kati ya motema yo ebi o evandi na kati ya motema wana oyebi kolekanga o elelisaki ba Marie na Marthe Lazare o elongolaki kimia ya mama oyo ezaki mwana ne situation evandi na kati ya motema wana ozoba nasuki osukite ane osukite nzamba kosala encore osukite eloko moko te lelisa yo naso repetango Yesu alobi na miso na bino eza impossible mais na miso na nzambe eza possible. To bondela to komi na suka to bondela na bondela pona yo kozangisaka te mikolo na ba prière parce que to komi na mois moko ya décembre eza mois oyo kala mingi te zo koma décembre diaba sepela na bana nzambe te mais na ko fortifier yo ke na nzela na ba prière ndenge thème na ngeza lelo na nzela na prière nguya na nzamba kokita pona ko délivrer yo kubanga soselo komoko te pesa requête na yo epai na basai na nzambe pesa requête no epai na biso pesa requête no epai na ntoma wapo nzamba pesa révélation apôtre Dido Likenza pesa requête no epai na ye ayebisa nzambe na ye pona yo omona ba résultat. Amen. Longola souci longola makanisi ya mabe talela nzambe talela nzambe eloko moke salama avant le 31 décembre bato mosusu ba témoigner pourquoi pas yo peut témoigner toi aussi ko témoigner. Marie apusani pembeni ya Elisabeth alobi oh nazana zemi ange tanga yeko yebisa ye abina yeke Marie ozwi grâce ko te pa na nkolo okozwa zemi na nzana molimo santo kobota mwana ngoko pese kombo Jésus mais ange atikaki ka Marie bongote Marie asepela mwana lokolo ezaki ka ye moko mutu azwi zemi nzamba asali ange avakenda yebise car Elisabeth aussi a zappé na 6e mois ya zemi na ye. Donc elingi koloba toi aussi na nzela na prière soko kaki bato ba témoigner yo pe na nzela na prière nzamba ko salela. Il y a des gens ba témoigner déjà na avanga na banda émission ndenge nzamba sa avant le 31 décembre toi aussi nzamba ko salela yo na nzela na ba prière oyo soki tomoni Marie na Marthe ba mona ki loboko na nzambe Lazare na bango asekwaki yo pe Lazare na yo akosekwa soki tomoni mama oyo mona na bikaki yo pe bana na yo misala na yo ekobika esikoza kanga misu na bondela pona yo. Hallelujah. Azazambe bien-aimé
aza nzambe walinga sunga susu motema no na pokwa na lelo na yebi situation no teme na yebi ke nzambe alola zo toucher yo simba motema no esike zwami yo nazo bondela nzambe pona apeso kimia nzambe alongola malédiction nzambe alongola esprit satanique diabolique ezobundisa yo nzambe alongola misala nyonso ya satan esimbi famille na yo esprit impire etika yo au nom de Jésus. O zambe na bibele na pokwa na lelo esika bato balandaki bato nyonso balandi ngai ba o bazaki akokangama na bimisi bango na kombo na Yesu na bimisi bango na kombo na Yesu babima au nom de Jésus babima au nom de Jésus ba o vina bango ezaki ko tourner place moko nzambe na fongoli ba porte bazala libre au nom de Jésus bazala libre au nom de Jésus ba o bazaki maladi bazala ba douleur nzambe babikisama au nom de Jésus babikisama au nom de Jésus ba o bazaki akolela lela nzambe console bango ba o babane komona ba démon à partir à lelo ba démon batika bango au nom de Jésus ba mari de nuit na eko sala na eko longola bango na maboko ba mari de nuit na eko longola bango na maboko ba femme de nuit au nom de Jésus ba o neso ba magicien bakangaki ete ane oyo bakufa bakokufa te au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu nzambe grâce na ekita protection na yo Seigneur lipamboli na yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur parce que yo kibiso pe yo kakabiso pe au sali même au-delà ba penser na biso pe au-delà ba de ya ba demande na biso butu na leleza butu na kimia na kombo na Yesu Masia. Amen. Pambola mana kombo na Yesu kola pambola yo nzambe apambole siko zwami. Je pense que o za ko pambola ma yo oyo olandi biso nzamba moni yo lola e futa yo nzamba pambola basai na nzambe vraiment basai na nzambe nyonso na pokwa na lelo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola chéri na rapporte Moïse Sidile Likenza nzamba pambola ba servante de Dieu nyonso balanda biso mama Micheline papa docteur Esaïe Saïf mama Mete sœur na biso Béatrice Ndona nzamba pambola yo ya mingi ya mingi ya mingi na musala munene pe ozo sala nzamba pambola fille da promesse. Que Dieu te bénisse. Lola efuta yo bande konyaso balandi biso na poko lelo nzamba kansela bino sœur Sylvie ma fille nzamba pambola yo Sylvie Bwanga nzambe amona yo nzambe apambola mama Bea nzamba apambola mama Clara nzambe apambola sœur Fali nzamba amona yo Lola efuta yo nzambe ayeba na kopambola ndeko na biso Théophile Mardoché nzamba kanisela yo la présence na yo nzamba pambola sœur Gisèle Maria nzambe apambola yo nzamba pambola bande komimba koti misusu nazo ko mona bino teme na ebike Lola emoni bino pe efuti bino nzambe wana Lola apambola ndeko Élysée Soamo nzambe amona yo nzamba pambola pona présence na yo nde bokoti bo partager message ezali pamboli nzamba pambola ndeko Beni Miguel Lola efuta yo pona présence na yo Naomi Suzanne nzamba kanisela yo na sepeli komona bino présence na bino ezali pamboli na ebike bokoti ebele bo partager message pona bandeko mosusu parce que toza na tango na biso ya prière nzamba pambolo Gode Mambo nzamba pambolo ndeko Romain Mbozo nzamba pambolo ma fille Caroline Landu au PCP papa mbote nzamba pambolo servante de Dieu mama Grace Bwanya nzamba pambola présence na yo mosai na nzambe nzambe amona yo merci pour la présence na yo pour na soutien nzamba pambola papa Rémi kuku nzamba pambola yo Mulunda Kalala. Que Dieu te bénisse. Nzambe amona yo JP Concept frère Jean-Paul nzamba kansela yo Lola e futa yo nzambe a Lola a pambola yo ndeko France Nzingu kola mona bino nzambe ayeba na kopambola Elog Chamatu c'est na pensé mabe bolimbisi nzambe apambola bino to partager ba message
et que bandeko nyonso bokoti na bike boza ebele kolo amona bino afuta bino atana lobi kombo na bino te me na ebike lola amoni bino pe ako yeba na kopesa bino o eza posa ya mitema na bino. Vraiment nzambe apambola bomoko ya mboka. Nzambe apambolo se iget. Nzambe apambola bomoko ya mboka. Apambola mama Pauline. Apambola bisino Sotolandi. Apambola Suède. Apambola Afrique na biso. Apambola ndako na yo. Na ebika partir à lelo malade etiki yo. O comprendre déjà na message otoki lelo ke bato baluka ki aide pa na basai na nzambe. Nzambe yeso abondelaki bato babikaki. Ozoko kobondela te luka biso tokobondela pona kana yo. Nzambe akosalo grâce. Que Dieu vous bénisse. Wana tokuta na biso mbala sima lole mona efuta yo kokanisa mingi tende na lobaka la na kimia eke nzamba batela yo. Nzambe a pesa o eza posa motema na yo na kombo na Yesu. Butu eza malamu mpona biso nom de Jésus. Amen. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumulankuno. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, Suède pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce, de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Nzambe na babulami, tuimbe yepoa, mulami. Abengaka nga na kombo, ayebi mozindo ya motema. Surtout bavandi na Helsinki, surtout il y a Danemark, surtout Norvège. Donc na Stockholm le 8 décembre. La église Mepsa et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, Suède pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, vous allez entrer gratuit. Par mon foot pour les athées, où il y a Ebele, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis mes frères. Suède pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.